Ndeko Vital Kamerhe akangami na koloba nanute. Nanute pour nani toyebi azana prison makala. Te senge tolanda ba procédure ndeko Yannick Wenge yo ozali mopanzi sango esenge tobenga eloko na eloko na kombo na yango. Soki balobi map ezali mandat d'arrestation provisoire. Donc c'est-à-dire jusqu'à présent moi namboka Vital Kamerhe azana nous condamné te. Bato wana batambola ki na sei ya kibokonzi ya général Kasongo. C'est-à-dire, général Kasongo, il doit aussi répondre. Parce que, Bisson Stobi, que nul n'est au-dessus de la loi. Donc, général Kasongo, yem ta tambola ki na ba peloton, te pe ba bataillon wana, et sengeli na ye ko répondre, parce qu'il y a zaki commandant d'opération. Comment se fait-il que sur le terrain, na ba mbolombolo na yo, ko kangamutu, ba mbolombolo ba tikale ba zo buka, ya zalaki wana, est-ce que zaki ordre pesama ke pa na ye? Donc, nous, comme des l'UNCND qui ont prôné l'état de droit, moi je pense que le camarade général Kasongo il doit aussi répondre de ces actes-là. www.congofonce.com. Merci pour votre fidélité. Vous êtes nombreux partout dans le monde en train de nous suivre à cette émission. Toso la pona Congo présenté par votre humble serviteur Yannick Wenge Moto. Atona na kati na kibonzambe na kati ya congofonce.com. Nazara ndeko na bino congolais na yaka poto so la makambo talimbo na bino Congo. Merci beaucoup na maman Adèle Yomo. Maman ndima ko vana bana babwa kama ba autiste ba trisomie et pourquoi pas maman Miminduma. Merci beaucoup na la servante de l'Éternel maman Rebecca Boulaïma oazo sala banzembo ya kitoko ozoyo kango gospel na kati ya kibonzambe maman Rebecca Boulaïma na kati ya Paris azape lisusu ambassadrice ya Fondation Bendelo Kamba Mibongo na Pasteur Arnaud. Merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs vous akibile botala émission. Lelo na kati émission on a vu que boko sepela lango parce que botuna ki tuna ngai bolobaki mais lelo nazo ya moko na habité na ako se présenter moko na boyinga se pour na présenter comme msusu nazo ya mbaye ndeko Dani ako se présenter soko aza nani mesdames, demoiselles et messieurs. Bonjour ndeko Dani. Bonjour Yannick Wenge. Napesi premièrement merci na yo parce que on dit oya mbangai na temps oya confinement ya pandémie oya frappé mokili mobimba coronavirus mais na temps oya lobi non moi na mboka Dani ya kato solo la makambo etali mboka na biso nde na bité Yannick Wenge yonde mtosimbi sango soki biso to kimi epai na yote et puis msusu to kindezalité d'habité tika biso to yaka epai na yo Yannick Wenge pour que mokili eba bosolo ndenge sengeli. Merci beaucoup ndeko Dani eza ngambala ya moyamba yo na kati ya émission na biso mais eza mbala ya mbote na kati ya congofonce.com bosala kama ba activité les car déjà mais nga na kati ya émission eza mbala ya mbo bandeko nyonso ba otala biso tika baye ba kombo na yo ozanani pe osala ni. Ngai kombo na ngai ndeko Dani Kazadi nazali secrétaire interfédéral adjoint ya INC RSA Afrique du Sud. Oye kambami bien sûr ya na ndeko na biso mwana mboka camarade Karine Muramba mama Karine oazana Kinshasa pour le moment mais intérimaire na ye simbami pa docteur Jody Mbwilu yene mutu azotambusa parti pour le moment en Afrique du Sud. Merci beaucoup bososoli bongo moto nazali na plateau o tokosolola makambo etali mboko na biso ndeko Dani azali adjoint secrétaire interfédéral la INC na kati ya mboka onde tokosola makambo ya ebele boni tobetana di solo ya coronavirus ye côté se banda ko ba tubazobi malisusu te moi liloba moi pour to sauter ngo mwana mboka Yannick Wenge likambo na coronavirus ezali maladie oyo bande konangai bazolanda mokili mobimba ba congolais en particulier en général ba tunyo sur mokili on nzambe sala maladie ezoboma ya solo mwana mboka Yannick mais ezali na ba élément stopé ba mesure préventive oyo na ba mboka nyonso loka biso fani pe na mboka Mandela awa oyo gouvernement azopesa à chaque pays pour que eba ko délimiter aux promulgation en désordre ya malade oyo mais na banzite kolo na biso o biso tozondi maloko oyo pozali chrétien biso pe lokola akosunga pandémie okoleka. Merci beaucoup toke maramoko na actualité maramoko zokota mbola mokili mo ba réseaux sociaux ba komona batu makambo eza ko inda misu bazana kanda misu bazana esengo misu na ebite ba esengo na bango zandeni na
na arrestation ya mokonzi na bino ndeko docteur Vital Kamerhe ndenge bakangaki ye bino boza bato bozaka na ye bato botravaillaka na parti na ye bokaki yango ndenge nini mpe makambo yango eza na ndenge nini olimbola bandeko nyonso baza mokima baba kotala biso na minute oyo. Koloba ete ndeko Vital Kamerhe akangami na koloba nanu te. Nanu te pona nini toyebi aza na prison ya makala te esenge tolanda baprocédure ndeko Yannick Wenge yo ozali mopanzi sango esenge tobenga eloko na eloko na kombo na yango soki balobi map ezali mandat d'arrestation provisoire donc c'est-à-dire jusqu'à présent mwana mboka Vital Kamerhe aza nanu condamné te donc aza afandisami quelque part ndeko Vital Kamerhe akangami na koloba nanu te. Nanu te pona nini toyebi aza na prison ya makala te esenge tolanda baprocédure ndeko Yannick Wenge yo ozali mopanzi sango esenge tobenga eloko na eloko na kombo na yango soki balobi map ezali mandat d'arrestation provisoire donc c'est-à-dire jusqu'à présent mwana mboka Vital Kamerhe aza nanu condamné te donc aza afandisami quelque part provisoirement jusqu'à ce que balandela soki bako trouver coupable nde par après bakoya ko condamné mais jusque là to ko benga ona arrestation te mais ndeko dani boza mbongo ebele na yoki ke boza mbongo ebele mbongo a 100 jours oyo ndeko Vital Kamerhe a détourna auto koloba na lopoto na yebi ke boza nango boza na mbongo ebele mo fanga kozala na mbongo mwana mboka Yannick Wenge moto nyonso asalaka musala bafutaka ye soko lobi ete mwana mboka Vital Kamerhe abande kosala musala comme étant du récap azapé du récap parce que jusqu'à présent eza na degré mo teza koloba ke mwana mboka Vital Kamerhe lokanyingini king ki aza na mbongo bon na ebité mbongo ni ozosala allusion nango parce que étant que directeur ya cabinet ya chef de l'état ya mboka na biso lokwa République démocratique du Congo na biki abazeko salo felete mbongo ezalaki parce que jusqu'à présent jusqu'à preuve du contraire azana nous directeur ya cabinet ya chef de l'état donc kolobazana mbongo soki salaire na ye na koloba OK mais msusu wana ndi na yebi namte bongo ba mbongo toki na ba neve na ye ba bimisaki kotombola mwana likolo ya mbongo ebele balobi ba mida pe bazaki cité par rapport à ba mbongo msusu ya ba sima bilo mo bongo mambo toki wana ndeko Yannick Wenge omoni yoza journaliste ezali na oyo tobengaka na musala oyo ya bino bo journalisme parce que biso pe toleka pe na nzela oyo boye otobengaka rumeur information na renseignement donc ça ba étape ou information ou sengeli za la traité donc c'est-à-dire biso awa en pleine émission toki ko tambola na ba rumeur te et sengela biso kozwa ba renseignement comme se doit raison pour laquelle to bengaka état de droit okolanda malamu mingi te atako tango ba na tango oyo ya ba konzo ba lekaka na mboka na biso koyoka te directeur à cabinet ya chef de l'état a qui répondre quelque part et tigala ko sala mate donc oyo tokolo ba pona biso lelo état de droit oyo biso to bundela yango yo lelo mais lokola tozo tambola sikoyo na makambo etali justice na biso totika justice a musala na ndenge sengeli donc justice na biso asala musala ndenge sengeli pour biso ndenge toza biso INC toza convaincu que mwana mboka Vital Kamerhe maboko pembe akobima na place azali na mape kala mingi te c'est libala INC IDPS au Kabonate omoni ndeko Yannick Wenge cache institution oyo ezali institution ya venir pona mboka na biso lelo oyo président Félix Tshisekedi ayebi yango. Le camarade docteur Vital Kamerhe ayebi yango. Soki lelo oyo tokomona mbilinga de gauche à droite, c'est parce que kino lelo na mboka na biso politique ya lève-toi que je me mette ezo demeurer. Donc bato yo bazana nous na vision te ba comprendre te bazo tindika baninga batelema po bango bafanda mais avenir ya mboka na biso eza na maboko ya cash c'est vrai na lobby muso yeni se ba bi libala nezo kabwana déjà no mona ndeko chatumba alobaki déjà libala nezo kabwana kamingi na pesi ndeko chatumba mbote pa ya zali
kolutu na lomiema pe na respect makambo ya lobby ezali ko engager les opinions na ye tozo yeba ke biso toza na démocratie donc ndeko oyo asepeli koloba makambo oyo amoni ke eza conviction na ye tokoki kotelemela ye te mais na likambo oyo etali cash oyo ezali officiel oko banza ngai na yo tolandaki na ba réseaux sociaux na site officiel ya présidence ya république tomonaki ndeko le camarade secrétaire général na biso intérimaire camarade Aimé Boshi akendaki na délégation na ye kino epai ya président de la République. Je pense qu'il y avait le huis clos masolo betamaki ya kati biso bata parti to bien très bien et que cash ezoko continuer et ko demeurer. Pe nazi poso uti koleka awa pe président de la République ayambaki une délégation ba mama pe ya INC masolo ya cash et ko continuer. Na uti koloba wasiko ke cash ezali avenir ezali institution oyo esimbi développer topé avenir ya mboka na biso na sala ba remet toki ke président Vital Kamerhe on a ko bomba mo pona ko préparer élection na ye ya 2023 parce que na ba meeting e batuna ba lobaka Vital Kamerhe président na 2023 yango ete ke non IDPSP yo ki bongo e créer mo makambo to lobango na bosembo nyonso omoni eloko eboma mboka na biso uta ba politika ya kala ezali manque ya respect ya bakor lelo oyo toyebi biso nyonso masolo ya jeunesse ndenge betamaka na Genève plutôt makambu elekaki kuna biso toyebi bana mboka oyo bazalaka bango nyonso lisanga batikaka le président de la République Félix Antoine Tshisekedi eza obe ndeko Vital Kamerhe ndalabaka ndeko nanga yaka totambola longo pour que le loto kende to sauver mboka na biso nde batambolaki kozala na bango na Nairobi basinyaki ba accord wana ezakete na 2023 Vital Kamerhe yo président malgré nyonso toko mona lelo oyo ba manœuvre politique koko malelo biso IONIC toza convaincu qu'en 2023 Vital Kamerhe président convaincu toza convaincu moi ce qui a bimité ba kai ba che ba kale kuna bimate po ba moi que déjà opposé à un président actuel to lobi bien que biso to memi démocratie na mboka c'est-à-dire ba pouvoir nyonso misatu ya mboka na biso pouvoir judiciaire pouvoir législatif na pouvoir exécutif et sengeli na moto nyonso aiba kotambosa na ndenge sengeli kolensa ma constitution na biso to koki koloba te ke ba cha bakale okocha kale ndenge ni parce que pouvoir judiciaire ndazo sa musala. Merci beaucoup vous comprenez que non tous aina moko ya INC moko ndeko ya ndeko Dani na kati ya INC ndito swana makambo oyo etali mboka biso na oza koleka kati ya mboka na biso to beta lisolo siko ya kokangama ya ndeko nemo na nsemi oyo sama kilobi bakange meloko kamusi biso pe intéressé biso na kati émission oyo soda policier ay kokanga akomi kopier na bakiti na kopier ndako na ye par rapport à lisolo wana moi iloba ezani na koloba te omoni biso na INC oyo parti oyo cher honorable Vital Kamerhe le pacificateur to pronaka jamais haine to pe division na kolobela makambo yo na baspe mibale na kamwa kina nukoyoka ndeko mwana semi ko senga alingi ba publier lokola temps moko indépendant so pe to pe bakata ba Congo comme mboka mobimba na koloba awa na koloba lokola membre ya INCT awa na zoloba lokola congolais nyonso omoni biso to koli na Congo to bota bi to koli na Congo kambia même to ye na mboka oya Mandela o esengi to bake biso to mesana biso nyonso kotambola be nzela moko to zaka ndenge former président na biso akala oya atika biso Mobutu Sese Seko fe Mobutu abando bake tata bo moko mama be moko ekolobe moko to sa biso nyonso ba congolais idéologie to pe likanisa ko kabola mboka oyo chef spirituel ne mwana sembe to pe honorable mwana sembe abimisaki penda ngai personnellement na sepelaki na ngote mais na motuna na yo kolobete kokangama na ye ba soda basali ba acte oyo ya malamu te omoni bato na lopoto balobaka il n'y a que zakana mauvais troupe te ka mauvais chef donc lokola bato wana batambolaki na sei ya kibokonzi ya général Kasongo
C'est-à-dire, Général Kassongo, il doit aussi répondre. Parce que, Bisson Stobi, que nul n'est au-dessus de la loi. Donc, Général Kassongo, il y a tambola qui n'a pas peloton, bataillon, et Sengeli n'a pas répondre parce qu'il y a qui commandant d'opération. Comment se fait-il que sur le terrain, na bambolombolo na yo, kokangamutu, bambolombolo batikale bazo buka, ya zalaki wana, est-ce que zaki ordre pesama ke panaye? Donc, nous, comme de l'INCND qui prôné l'état de droit, moi je pense que le camarade général Kassongo doit aussi répondre de ces actes-là. Toyebi bien to mona kapé makambo le kaka na Centrafrique na mona mboka Jean-Pierre Bemba tango ye basoda na ye basala ki mbeba bakangaki ndeye pour yazaki lokola commandant na bango. Donc le général Kassongo doit répondre tout en état de droit. OK, merci beaucoup na bande gonyo so ba totala biso moi liloba na ba congolais nyo so ba partout na monde entier o ba ko ka ba rimer ba ko loba loba ba lobi que président Vital Kamerhe asuki déjà pour la esili kala mingi te ko to bazocha de cap mususu libale kabwani yoza moko yene c'est moi message da bande autour o ba totala biso mission omoni toza na politique na te koloba na tango utuleka na bande mission on albite et sengeli na biso te papa nzisango to tambola na ba rumeur. Et c'est na biso ko tambola na ba renseignement, c'est-à-dire information ils ont déjà traité na fin nango. Donc c'est-à-dire biso biso toyebi na 2023 le camarade Vital Kamerhe président de la République. C'est vrai. Mais yango ande zo pesa problème, yango ande zo la makambo. Et ça yango sa makamute. Je pense que même le président Fati face à la demande bino mbala mo 2023 bo ni yemta salika mandat mo. Eza masolo moni nde tozo ba ke sengel na biso to respecter ba corps. Eza ba corps ne to salaki accord on esengel eza la mise en pratique, mise en œuvre. Bo so ka bimité so papa docteur Vital Kamerhe bimi présenté ba condamné ce qui 20 ans. Na loba na ndeko yaniki wenge je pense que ozo zongi selanga malobo na lobaki déjà. Na lobaki awate le président Vital Kamerhe azana nous condamné. Donc toko bate ki akobimate parce que jusque là dossier naie ezana nous mise en examen. Bazo traité ango et puis toyebi ke mwana mboka Vital Kamerhe azama boko mais parce que tous les documents possibles azana ngo akozala franchi blanchi na dossier oyo akobima mais olome. OK, merci beaucoup pesa mbote poto kabana yo ndeko Dani. Na pesi mbote premièrement na yope merci mingi ndeko Yannick Wenge komona ete na temps oyo ya confinement yondima osala musala pona ko pesa sango tope ko news na bandeko na yo ya mokili mobimba ezali penda geste moko encourager topesi merci mingi et puis topesi bandeko nyoso bazolo na biso pe mbote mingi bandeko ya INC toujours ensemble biso stokolonga toluka keta de droit tozo kende na maleme tokopesa ba prévenir so ndenge sengeli victoire est certain. Merci beaucoup bandeko batali émission na biso to so la pona Congo oyo nga wabino nazaka ndeko na bino congolais Yannick Wenge nazaki vraiment na esengo mba pona bino ndeko Dani moko ya INC na Johannesburg awa na yambie na plateau na biso nde to sololi malgré confinement coronavirus bat bakoti banda ko biso to zoluka to pesa kaka information ya mboko na biso bozala ki ebele na monde na tiko vanda utala émission to so la pona Congo oyo bolinga ka wabino Yannick Wenge moto atona na kati na kibonzameli na présentaka yango merci dans le boss Josué di Pumba. Et merci encore na maman Adèle Yomo maman ndima ko vana bana babwa kama ba autiste ba trisomi et maman Rebecca Boulaïma donc gospel les obeta mana kati na kibonzambe maman Rebecca Nzambe apambola yo fondation Bendelo nde makambo vraiment en tout cas Nzambe osala makambo bien na pesi bino mbote bozala bien kimia ezala kati na binda kuna bino etika lokola emesana merci beaucoup. Merci.